pe efandeli ya Yerusalemu. Bapapa babanda ekoloba ntango nyonso ete likambo na ntango na yango o ndenge boyokanaka na bapapa yo moko papa Simon Kimba onkiangani ozali ko nde kokokisa bilaka ndenge batata balobelaki yango na ntina ya ville sainte tokolanda maloba o tokotiaka yango ntango nyonso me tozali kozongela mpe kozongela na yango bapapa balingilaki yango ndenge nini Yerusalemi fo ezalela eza na lompoto de tosengaki na batata pasteur soki message nyonso eleki bango nde bakoleka liboso baloba bango na lingala ekongo tozali kozongisa ntango nyonso message oyo ya papa Mfuma donc papa dangenda kontima soki tozali kozongisa yango na ntina mosusu te po mingi bazali kososola mingi basosoli te malgré tozokoyoka yango tokozongisa na bato ya presse batiela biso likambo ya papa Mfuma Longo papa dangenda kontima lelo Nkamba ekomi ville sainte. Tata kikwenda kwandako jamude ya fintangu fune yetu shankufi jamuda mapangize tompi mpampasi zingi tubagengi jamuda kia minzile yambi bawu kabayuko fukina mawonso namba mwini mamingi mabayangi dikidi kansi makaka mafutu kubange mpasi jamuda kiami beto konsontangu tulayendi konsontangu tubakiri kima kenda tudidi anapenkatu tukezi kotinsatu baudia kansatu ya wakana wafua kansi maka mambo mpasi munanzua kuwene na nswaswani kansi ngana muna furge kinzenza si nswaswani konso mtele katona mama mingiko balutelele dio bawu kabanzenza ko bampangi jamana kiami beto bawonsono muntu atufuila mfumo ti Yesu Kristo yani watulombela pasivo beto dia katwakala muna mpaka yoyo munatuka muna ntangu yoyo beto mbesutubi kwangavo bana banzabi tata Simoni Kimbangu sidi kututela vontangu ilanda silwa tabo la makanda izindinga bantu batuka munza ya mvimba si bakala yeno kintwadi muyindule nsangu za kimfumo kya Yesu Kristo kile kadi moneka mna meto meso kadi nza ya mvimba tukutakane muvinga kyaki kani ndo metata salukia fuaka sala ngaka tulendo kunlanda kumna wao kenovo yanise kansi mna wao tomo ndo salukia kasala isaluki mosi kya nzami idi adu twanlanda lakadu tomo na muyani vo dienga dia nzami dia dingi dia kalamuna yani magonso no mana magasidi tuma mamone kene tutezele vanga bona butulendele kansi bampangi mone alutela muntu katunga nzo ya mpila yi muna ntimani kadi votu tudi de brick tutamele tule matadi tutudi ebibaka tutudi den ludi ebagonso no minda mitomene ndele mpila mpila tufuiki munzo yayi eske mna katu kwa ntima metu nzo ya mpila yena yetu anandele mpila yena yetu dena de kiesi kaya mene tukonzo tadiri disonga ngafo butona vavanza tufotu kwenda kaka kuntwala muntu awonso no buka widi ndinga na nzamu muna ntimani lende ndinga yoyo yele konsolo lesa wuma basambilanga kusentu kitu kidi nlani kusentu kitu kidi munkwikizi wele kuntwala huniki mbadu tutangi ndunda tata pasere tengi kansi kubadika nonga tubona kana tata pasere nzila ya zibu kaina ya Zulu vokondo kwa landa aluve
ye nsatu za mfumo tu Yesu Kristo mbebe to tubatata mvoila ou bien batata mfumo ndongo kitata mfumo ndongo nki bina, c'est-à-dire tubutele mu France bomba dio titre quand c'est titre ko ko sakuzuluko ngana ndo ndembolo kale mavango mana masola nga mfumo tu Yesu Kristo ki titre ya batata mfumo ndongo mpamba c'est pas vonge mungizi wa ludi idi adio nzwe to ga yetiko c'est-à-dire kudi toujours kun twala kar seconde wunu kiki botena bombote mbazi to yebelen teba katu to fete kala bombote wunu kya kikes kene yeto mutambulen kangu tu kini munza ya mvimba wizitela kwa ninge fofola kya muntu nani wakuzaya bobo wunu ngebizalandi bizukutadila. Chers frères et sœurs en Christ, envoyés par le Conseil œcuménique des Églises, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord construire, par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons là-bas, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord les royaumes de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ces petits plans, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux.
Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes. Mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. Dès 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments. 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vides. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où vous avez logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux
le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel, mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ, lui en tant que Fils de Dieu. Il est venu vivre ensemble, nourriture. Que nous. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le Créateur. Mais il a dû accepter, en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ses pas. Parce qu'il est le Créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer au jeu du monde que réellement nous suivons le pas de Christ. Ses responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et à ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je suis facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront parce que le chef spirituel le fait et automatiquement je suis suivi. Et quelles seraient les conséquences à la fin de ma vie? Tout ce monde-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai en me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout de ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être le modèle pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route. De ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci,
Ça a été... Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir le plus difficile. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, merci beaucoup. Tout ça. Tata Nzambi mfumoti tamwanda diwa tufilisile mfumoti Yesu Kristu tuminlongi tugeni kyo tugeni mpasivo tasonge mbandu bana bena bapakano balembolo kuzaya bakuzaya bana balembolo kusadilanga bakusadila kadi ngekwa kuintete ngekwa kumbensuka muntu yani na muntu ngeye Tata Nzambi munabilumbu bisamba nu munabitano yidike byabyo munampova ngeye wa mwanavo bima bibya wonso no biwavange na munampova kakabya kalantinuko yade la byonkatu wabonge nteke wayidike muntu walenda kwa kuvuva mpe konteke yoyivondeni mutinu moskoni bibulu tuvanga koto kwa konsomana matuzolele kansi wa mwanavo mfumu ikondo muna byabyo enkada mpemba okisana vo yani Tata Nzambi kuna Zulu mono nkada mpemba vanza ngeye bongele muntu unkitulisi mwanako kadi umvumu nino mnanzunu muntu ndunusu weka vo ivalere inene ntima byabyo vanza nkada mpemba wambuisa kada mpemba wize kungalakana wateza muna kitinu kine ke yandi kanswane kansi bonge kimakine munampo nyoka yovele kwa maheva gadambo niko mfumu dikasila buna kazolanga kovo mane mene yani makala mpoko muntu kumuni wonga ko kadwa mana dyake ga mutu yokitikidira kanzambi mama wabwa wabuisa tata tukantanga mpile yina katubi kodi aka mfumu yisubu kizidi beto tuzabakanevo keleka angula mune kifani kya kudya mune nkyami ngeye wazola dio yani mwana Nzambi kansi bongele kwa nini to muntu waizikitu kwa ni kibeni mu yekengo mpe zubule mfimbo komo na kuluzo fuidi mwana Nzambi bosi kalenda fuila pasivo beto Tata Nzambi mfumati Yesu Kristo tata mwanda siza wonso nzenda munzo yayi bulwa twatula muna nchampe vyaku pasivo kile ka bonso mene temple diadi beto ba wonso no muna katkwa ntima mieto twatunga dio pastor tambule moyo yanvu nsamu sakumuno yazi siza wonso tasale salu kenge mwa ita salum hik salu ke mwanda velela beto ba wonso tikotele monzo yayi yambula to sa wana mfumo longo papa tina ya mboka oyo ndenge nini mboka oyo kukikotongama oyo mboka nini oyo malgré que msusu na français yango tokosenga batata pasteur papa de Gaulle papa Sylvain poete kananu kokanisa makanisi mbandenge ekomi oyo toyokaka français toyoki ke mopaya nyonso soki aye azo esika auti bavidi ezali kobakisama tozomona to tozomona bankangani eke plafond ndenge bapapa balingelaka yango na biso bajijiki baye
Yerusalemu ya kala etongamaka na mpasi oyo mpe ezali kotongama na kasi na Yerusalemu ya kala ndenge basilisaka tata Nzambe akanisilaka bango apesaka bango mopapa bango kinia biso mpe yango papa Simoki Mbangu Nkianga kosenga biso tango nyonso mpona milimo na biso ndenge tolandeli yango na maloba papa Mfuma Longo papa Munankhumbo se mwana mwanda belela Nzambe to tata Simoki Mbangu Nkianga tata Nsonga Nzila mukutubana mvo na kombo tata mwana pe tata Mulimo Santu batata ba mama tolandi papa diangenda kontima Joseph na mokolo ya le 1er décembre 1981 tempele oyo esilai kofungwa na avril papa ayambaki bapaya minene ya ekosangisaka mangomba oyo bakosambelaka Kristo Jésus Christ ayambaki bango uta Kinshasa bazwaki nzela bakomi mbanzangungu bazwi nzela mabale eteni ya libo o bazaki na kati ya tempelo parti wana révérend Urbain yende akolimbola ngo na Lingala po biso nyonso tolanda makambo nini papa lobaki na biso bana baye parti mibale nde alobelaki na français asadresaki na bamembre ya conseil communique des églises ezalaki na français oli yango mpe totraduire yango mpe en deux parties na Lingala papa Urbain sa kotanga yango oyo ya Kikongo nga mpe na kotanga yango yambo tokopesa maloba na bambuta bandeko na biso bazali pembeni yawa na Lingala bongo na kolandela na parti ya mibale na Kikongo na kombo na tata Santu ndenge conseiller principal révérend Matondo alobi malobe kabwane bitene mibale ya yambo papa lobaki na biso bandimi bana na ye bakimbangiste na allemand na français pe Lingala pe etene ya mibale aye koloba na délégation kimine des églises no oyo ya lobaki na biso baki totangi yango na Lingala epai ya batata pe bamama na kokende mosika te tozali na tango mokuse tosali bango pasi na butu pona nini nzela ezali ya mabe bamesana boye te oyo nyonso bamoni sope esalaki bango pasi pona nini biso ezali tango nini totambolaka tango nyonso tozwaka soki pe ezali te totikali na nzala kasi makambo mosusu ezali pasi ezali ndenge mosusu kasi soki esika ozali mopaya ezali pe na likeseni ndenge nautaki koloba tozali na makambo mingi te bayebisi biso yango ete bango bazali bapaya te bazali bandeko
Pona nini biso banso moto akufela biso ezali nkolo na biso Yesu Kristo. Yende so asengelaki biso po biso pe tozala kati na lopanga uta na tango wana. Papa Simon Kimbangu ayebisaka biso ete tokoyamba bikolo pe minoko ya ndenge na ndenge na bino elongo pona kokanisa sango ya bokonzi na nkolo Yesu Kristo. Ya solo toyangani na esika oyo, c'est-à-dire na nkamba, po ete tata soki asalaka nde tokokaki kolanda ye te, po azalaki le tata po na biso. Kasi lokola tomonaka ete mosala na ye ezali kati na ye bobangi pe mayele ya bonzambe kati na Papa Simon Kimbangu. Makambo nyonso atikelaki biso yango nde tomekaka kosala ndenge tokokeli. Kasi bandeko, ngai nayebisaka bino ete moto na moto atonga ndako ya lolenge boye kati na motema na ye. Po soki totie babrik bamabanga, totie toiture pe manso masengeli lokola ekoki na ndako na boye, na ndako ya boye, bon lolenge boye soki ezalika kwesili nano te. Ete na bomoi na biso awa na nse ebongi tokendeke kaka liboso, sa tozonga kasima te. Yoki mongongo ya Nzambe tata to ya tata Nzambe na motema na ye pe alandi yango ekokende kolakisa ye esika ya kuna na liboso kokoma land sima akokoma na liboso. Lelo bakoloba na lokola okomi pasteur nde nzela ya likolo. Soki olandi pe banganga Nzambe to batambwisi, tokanisa teke soki tozwi batem tokomi bandimi topusani nkengi longi selo. Soki tosali posa ya nkolo te, toyeba ete nzela efungwami te, ezaka kokangama. Donc tosala posa ya nkolo bolingo mibeko misala. Mvoila ou bien batata mfuma longo ezali nini ndenge bako. Kasi titre ekokotisa ki ezaleli na ngai ezali ya malamu te, oyo elinga soko na saleli yango te. Na ngai ya mfuma longo ezali pamba, mbano to litomba malamu na kozwa kaka soki ndimi ya solo. Sadi titre ya malamu pona Papa Mfuma Longo ezali kimondimi. Yango wana
ndako na biso koloba ndenge tozali kokola ebongi tokendeke boso na ndenge kimondimi na biso tokomi bandimi ezali ya malamu tozali kopusa tozokende liboso ole ya kozonga nsima. Bi topakoli potopoto boye te ebongi tozalaka lelo oyo tozali na esengo ya pamba. Nani ayebaka yo lelo oyo bayei kolanda nse ayaki koloba epai ya délégation ya église nde traduction littérale na lingala ezali boye na kombo na tata mwana mpe molimo santo. Bandeko na ngai na nkolo batindami ya conseil écuménique des églises tozali na esengo ya koyamba bino na ndako oyo ezalaki oyo tolingaki ete yango penza pe ezala ya kitoko. Nayebi na bolamu tongo ya lelo tango tokomi longwa na centre d'accueil c'est-à-dire na Kinshasa bozalaki kofanda pe lisusu lobi tango bozwaki mutuka bus yambo bokota na nzela nayebisaki bino likambo pa ebimi pe telemi wuta 1960 elingi koloba ete maki na mwa bonsomi wuta mobu ya 1960 alaki ata na eloko moko te tobandelaki na 0 1921 tozalaki ya minioko c'est-à-dire na colonisation kino na 60 na le 24 décembre 59 nde reconnaissance officielle presque na suka ya mbula ya 59 nde lingomba toloba kuna nde reconnaissance officielle na premier régime nde na 1960 tozwaki personnalité juridique mais kuna na 21 nde historiquement mais lingomba ebandi na 1960 comme institution kuna tozalaki na minioko c'est-à-dire na boloko nyoko yango ewumelaki mibu tuku minei kaka nde na 1960 tozwaki mwa ndambo ya bonsomi ndenge nawutaki koloba mwa bonsomi wana epesaki biso ndingisa ya kolanda banzela oyo ezalaka na biso pasi batango mosusu kasi na ntina ya kobomba na biso bozangi na biso plutôt pona kobomba bozangi na biso ndeli elakisi ete nano tosali eloko tolingaki nano totonga pe tolata ndako oyo ya kilo oyo topesaki likabo epo bozali wuta mil na biso ete toluka matikali makopesamela bino nsima wuta na ntango wana tolukaki na ndenge inso mpona botongi ndako oyo tokotalisa na nzambe makanisi na biso ekendaki ntango inso na mabota tuku misato na sambo 37 000 familles nge banyokwamaki
na ntina ya kondima na bango batindamaki na bisika ya pasi pe mawa na yoki mawa po ete bozwi tango ya kokoma na baregion mosusu te po ete bomona ndenge nini batata pe na nkoko na biso bamonaki pasi po tokoma na esika oyo tozali lelo. Donc pour dire que temple etongamaki eza na 37 000 places assises en raison ya 37 000 familles déportées bankole, c'est-à-dire ezali pe reconnaissance ya bapapa to ya biso lingomba na pasi na bango oyo bamonaki. Bamonaka pasi na ntina ya kondima na bango mingi pe bakufi na ntina ya kondima na bango kozala na bango pene ya nkolo Yesu Kristo epesaka biso makasi ya sika to epesaka biso makasi ya sika oyo etalisaka biso makambo ya sika ya solo. Tozali nano na mikakatano ebele kasi nakanisi ete lokola tozali na molende na nkolo Yesu na banza tokokoka kozipa mabulu nyonso na bisika tozangisi kosala na mokolo mwa lelo. Na yebisaki bino uta 1960 tozalaki na likanisi ya kotonga tempelo oyo kasi tozalaki na tango ya mpasi na le 6 avril 1960 nde tozwaki likanisi ya kobanda mosala yango kasi ekokelaki biso te kosala. Tozelaki mobu ya 1961 po totya libanga ya yambo kasi pona kobanda mosala epesamelaki biso ndingisa te lokola totyaka libanga ya yambo première pierre ebongaki tobanda pe misala kasi tosalaki yango te tango inso na mabondeli na biso po ete yango etiaka biso elongo na Nzambe. Tozalaki komona ete mikakatano ezalaki nanu kaka nde na 1976 tozwaki ndingisa ya kobanda misala. Donc elingi koloba ete libanga etiamaki le 6 avril 1961 mesengelaki misala temple banda me mikakatano ezalaki na molimo. Papa Simon Kimbangu apesaki nanu nzela te yango malembe mabondeli kino pe ba retraite esalamaki nde mitema ya bato ebongaki nde Papa Simon Kimbangu aya kopesa nzela po ete Papa Mfuma Longo na biso elongo to banda misala. Donc pona koloba ke temple batongango na loyenge te na tembe te na concurrence te mais esengeli volonté ya Nzambe pesama po ete bino bosala yango. Donc ezali question ya ba règle yango papa de angenda landaki yango temple na biso ezali na lukumu makasi pe spiritualité ezali makasi. Kaka nde na 1976 tozwaki ndingisa ya kobanda misala na mobu ya 1976 le 6 avril tobandaki nde kotimola fondation pe na le 6 avril euti koleka na tango tozalaki kosepela na ntina ya mibu tuku motoba ya lingomba tofongolaki ndako oyo sima ya 60 ans, c'est-à-dire banda le 16 avril 1921 6 avril 81 60 ans. Kasi ntina nini ezelaki 60 ans na yebisaki bino tozalaki na nse ya minyoko tango mosusu tokokaki kozwa bulembu
ya libela, kasi tozalaki kaka na likanisi ete tozala na bulembu elingaki ezala mbeba monene mpo na biso soki tozalaka na bulembu. Ebongaki bobele tolanda nkolo na biso Yesu Kristo kino suka ya bomoi na biso. Bopikiliki bankoko na biso esali ete tokoka kotonga tempele oyo bozali komona pe bisika bozali. Bomoni bisika mingi ezali malamu te. Tango bozali kotala ndako nyonso, bozali komilobela esika boye ezangi eloko boye ya solo, ndako ya kitoko kasi biloko mingi ezali kozanga pe bongo na bongo. Elingi koloba ete kati na bomoi na biso na bonzoto pe na molimo tozali pe na bozangi ebele. Yango nde ezali kopesa biso mposa ya kokende kaka oliboso. Ebongi tosala manso masengeli pona kozipa bisika biye bizangi na kati ya ndako oyo. Nakanisi ete moko na moko kati na biso akosala manso esengeli pona kozipa bisika ya mbeba na molimo na ye. Atako ngai moko nazali mpe na bambeba na ndenge ya molimo, yango wana tobandaki nanu na kotonga ndako oyo mpe sika oyo tokotisa awa na nkamba biloko oyo esengeli kozala, po ete baoyo bakoya kotala biso bazala na kimia na kopesaka bango esengo ya kofanda malamu lolenge bakozalaka epai na bango. Lobi tango tokomaki soki mpele tango namonaki bisika oyo esalemi malamu te na bandeko na biso, bisika batie bango, c'est-à-dire esika bazalaki loge balalisaki bango, ezalaki epesaki to esalaki ngai pasi mingi, epesaki nga kimia te. Pona nini? Nalalisaki bino bisika oyo esili nanu malamu te. Nzoka nde ezali biloko ekoki kozanga te. Ebongaki totonga nanu bandako ya kitoko ya lokumu, kasi esepelisaki Nzambe te. Ndako oyo bozali komona, c'est-à-dire centre ya wenu, tobandaki yango wana esika balalisaki bango ezalaki na centre ya wenu. Na Mintinu. Na Mintinu. Merci papa. Tobandaki yango na le 12 octobre eleki pona boyambi ya minene. Bayaka kotala biso na mbala ya sima. Tango bokozongela biso solo bokozala lolenge bozaleli lelo te, ndenge bokuti na tongo ya lelo na nkamba Yerusalemu. Balalisi bino na ndako moko ezanga ata biloko. Ngai moko namonaki eloko na sala te, lokola moto bakangi, ndenge ngai moko namonaki bozangi ebele. Wana ndine centre ya kalawe ya wenu. Ingeta papa. Oba chambre mususu na katikati zanga fenêtre. Nasengeli yango bolimbisi po ete
tolingaki nano kobongisa ndako oyo tadi ndako ya Nzambe, kosilisa yango yambo ya komema mikumba ya misala misusu pe kopesa nzela na bandeko bakoya kotala biso balala na bandako oyo ezali na biloko binso bikoka. Kasi na tie elikya ete ezali mbala ya suka te, boye koniata mabele ya nkamba. Na yebi na malamo ete na koyamba bino lisusu kuna na liboso, soko Nzambe akolinga. Na yebisi malamo ete soko tolandi ye na kondima nyonso tokomona na lisusu. Elikya na ngai ezali ete na bozongi na bino bipai bokozalaka bokoyebisa na bandeko na bino na nkolo Yesu ete ebongi na biso tosalisana, ebongi totiana na mabondeli po ete tozala banso pene ya nkolo Yesu. Soko ezalaki nde lelo tozala pene ya nkolo Yesu, ndenge na lobaki na bandimi na biso, bobiangami to bobengaka ngai chef spirituel, mokonzi ya bule, soko pe son éminence. Na ndimi ezali nango malamu ya kobenga nga chef spirituel to mokonzi ya bule, soko pe éminence. Kasi soki ezali na yango kombo ya pamba to titre ya pamba, wana ekozala ntina moko te. Nalingi nazala bobele mokristo, kozala mokristo na ndenge ete moko na biso ebongi azala lokola likunzi, amekola na ndenge inso nkolo na biso Yesu Kristo. Ye mwana na Nzambe ayaki kozala elongo na biso, aliaki bilei moko na biso, alataki lolenge moko na biso, afutaki kutu mpako ya leta, ye mokeli ya manso. Kasi lokola azalaki moto ndenge elingaki ye, andimaki minyoko miso ya mokili. Na bonzambe na ye akokaki pe koboya minyoko yango, po ete ye azali mokeli ya bokonzi to ya bakonzi nyonso ya mokili. Kasi ametikaki lokola moto azanga ntina. Biso bakristo ebongi tomekola ye kino tolakisa na miso ya bato ya mokili ete tolandaka solo matambi ya nkolo Yesu. Mikumba tozali na yango ezali minene na miso ya bato yonso, bato oyo bazali kotambwisa na komema kombo to titre ya chef spirituel. Na yebi malamu ete nazali na mokumba monene, nyonso yo na kosala ebongi esalema na bokebi makasi, po ete bandimi na biso bakolanda ezaleli na ngai na pete. Soki mbeba emonani epai na ngai, bandimi bakolanda ngai, po ete chef spirituel asali bongo. Bakolanda ngai pamba. Litomba nini na kozwa na suka ya bomoi na ngai ose ya ntango? Bato banso bakotalisa ngai, bakolakisa ngai mokumba ya mabe, pe nakanisi nkolo Nzambe akosepela na ngai te oliboso na ye na kombo oyo na lata ya chef spirituel to son éminence mfuma longo, ndenge bakobengaka ngai
awa na Zaire lelo RDC. Ebongi moto na moto acha makanisi na mokumba oyo epesameli ye na kotalaka mokumba ya kozala mokristo na kati ya bapakano. Ndakisa nini tokolakisa? Ebongi tozala bakristo bandakisa malamu po ete bapakano bamekola oyo biso bakristo tozali kosala. Uta tango wana tokokoka kotonga ndako ya monene koleka oyo tokotalisa epai ya nkolo na biso Yesu Kristo na suka ya bomoi na biso. Nazongeli kosenga bino bolimbisi na ndenge na monisi bino pasi pe bozali kaka komona pasi. Kala te tokozwa lisusu nzela ya bozongi pe konyokwama lisusu ndenge moko. Ya solo nazali na nsoni kasi na tondi pe na esengo po ete nkolo Nzambe azali kopesa biso nzela ya bokutani ya koyebana. Malako tozali nango ya kopesa po solo totali kolongwa Kinshasa kino awa ezali nango kaka 225 km Kinshasa Nkamba. Kasi nzela emonani lokola molai mingi. Pona nini? Ezali na ntina ya 72 km oyo ezali nano na mabe mingi. Ya mabe mingi. Yango nde emonisi bino mpasi oyo sadi tronson Mbanza-Ngongo Nkamba. Toche elikia ete kuna liboso tokomona bato ya motema malamu oyo bakotonga nzela oyo pe bakokomisa yango nzela ya makadam, c'est-à-dire goudron ekokota nzela prince ndenge tobengaka yango. Kuna liboso tozali kokende tokomona bato ya motema malamu oyo bakotonga nzela oyo ya Nkamba, Mbanza-Ngongo Nkamba, pe bakokomisa nzela yango makadam. Yango tomoni lelo na nzela ya papa président république son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kokokiselaka ya papa Diangenda. Na tango wana solo bokozongela biso na kimia nyonso. Tosalaka tango mosusu mobembo ya kokende pe kozonga na tango ya ilanga aller retour Kinshasa Nkamba. Tosala aller retour na tango ilanga. Okoki koya na Nkamba na tongo pe ozongi na yo na pokwa. Kasi na mbala oyo nzele ezali mabe pe molai mingi. Na sengi lisusu bolimbisi na mpasi oyo na monisi bino. Ndenge pe balalisaki bino na bisika ya pasi. Lisusu bandeko na ngai na nkolo Yesu na tondi bino mingi na ndenge bo yaki kotala pe kokundula biso. Na tondi bino mingi. Nde sika wana papa asukisaki maloba na ye na kombo na tata mwana pe Molimo Santo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo eteni oyo ya maloba papa Mfuma Longo na bapaya elobamaki na français elombemaki na lingala papa pasteur sikoyo tolimbola mona Kikongo elobi boye kwazi mpangi zame muna mfumu beno lutumunu kwa conseil écuménique des églises kowe tuna yekiese mayangi mukulutambula munzoyi nzoyi twakala yensatu mutomesa yo yevyengisa yo ntomene za ya voto ka unweki
mummenemene mundu wake to tuka kuna lwakele ku centre d'accueil ye mazono mpe kina lwakotele mu bus ye baka nzila na tembanza ngongu mpitu mulanda nzila ya ntoto ya lutela diambo di mosi dibundu dia vaika ye telamiswa kuna tuka muna mvua 1960 disonge levo tuka twabaki la fiki mpwanza muna mvua wa 1960 katwakala konso kimako twayantika mawonso muna mphavala kadituka 1921 twakele zingilanga munsia mphasi zozo zato mazingila mimvu makumaya 40 ans muna mvu wa 1960 twaiza baka findambo fya kimpwanza bonso ilusonge ledio fiki mpwanza kyokyo kiatuvana nswa mulanda nzila za nkaka zina zakala yeto mphasi munthangu za nkaka kansi bukinavo twazola sweka umphutu weto idiau lutulwaki di mungyantikilwa bisalu byetu disonge levo kwa tavengiti diambu di mosi dineneko twazola ntete twatunga yetomesa nzo ya ziku yiyi twatambika kwa nzambye to bonso nkailu twena mumunkamba vafulukikilwena toka mumvu wa 1960 kansi batutela vo lusosa ntete kimfumu kya mazulu mamoma sidi lusinga muvewa tuka nthangu yina twasosa bonso bufwene mphasi mutunga nzo yina tufwete songa kwa nzambye to ye kumvutila makondo mayindu meto nthangu za wonso twakana twabana kwa bana bakanga mayi bafilwa nkole mukuma kya kisalu kina kituse fulweki 7000 familles salokiki amena yimu yela babo bamwe somphasi mukuma kya lukwikilo lwawo bafulira mu izunga pasi ye kyadi kaka muntima bululembo lobaka nthangu ya kwenda zieti muzi region za nkaka mphasi lwa visa mphasi za muna mase ye nkaka zetu ye ndwaka tulweke vana fuleki twena mulumbweki mphasi za zingi bamweseswa mukulu lwawu babingi mpe bamana fwa mukuma kya mukala lukufi Kristo di kutuvanga nga nguzolo za mpha zina zikutusonganga nsalo za mpha kieleka twakinu ye nkakumuso za zingi kansi tuzeye vo tutatamene mu mfumu Yesu Kristo nsidi vuvuvo sitwalenda zika maulu mubifulu tulembolo tomisa na teye muunweki yalutela votu ka 1960 twakala yingindu mutunga tempelo didi kansi twakala ye munasi kina kile 6 avril 1960 yiza yantika kisa kansi kanako twavingila temu na wa 1961 mutulu lwa tadidi ante première pierre kansi mpe katwa tambula kaka luveko ye katwa vanga mpe konso diambuko konso kadi yawu kalanga dintwa di ambieto butwake mona vo nkakumusu zakele kaka yetu butwalwaka mumvua 1976 twave wanswa mu yantika bisalu ikine kya le 6 avril 1976 twayantika timuna fondation idina vomuna kya le 6 avril ivyokele munthangu twetikembela munkinzi wa ndungusulu wa mvu makumasamba no 60 medibundu twaiza zibula nzoyi kuna nima mimvu makumasamba mu kyama twalungisila mvu makumasamba nwe yalutela vo
twakele zinge la munsi ya kiwai kina kia vita kutuyoyisa mvimba kansi twakalakaka ye mayindu vo tuyoyele mvimba nga dia vita kala mphasi mubeto dia moneka vo mbote twatatamana landa mfumu wetu Yesu Kristo na teye mbaninu nkhaka zeto bubazinda lala jatuvana ngolo mutunga tempelo didi mulwena yelwiti mona mumeno meso bonso lwiti dio mona bisalu bia bingi ka bia manisi etiko munzo yoyo lweti zaya kwenu ye mona konso vana valembolo tomeswa vena ye nkondolo za zingi dia ludi nzo ya mbote kansi bia bingi bikondolo mo disongelevo nkhati kwa zingu kieto vavantoto diakala mukinitu diakala mukimwanda tuena mphe nkondolo za zingi idina tukalanga yentsatu vo tuende no kaka kuntwa difwene kwa beto muvanga mana mafwene mphasi musikidisa mana makondolo munzo yi disongelevo mosi mubeto kafwete sangolo mphasi muzika mambima mo yevuluza moelandi mono kibeni ngena mphe ye mambi makimwanda idina vo twayantikila ntete mutunga nzo yi ye twakotisa mumunkamba bina bia wonso bifwana kene mudiambu vo bana basinga kuiza kututala bazingila yetu mukiese yeluvuvamu bonso bazingila nga munantsizao kina swizilwa kama zono nga tumpe unu munsuka ya mona bifuru bia bio bilembolo tomeswa muzinzo mulwena diampanga mphasi beni yakala beni wavuva mako munkyama bu yalusongele bifuru bio ya mona vonkondo lozozo nga kasifweti kalako nga twavitisa tunga zinzo za mbote za zimfumu kansi kadia yangilika nzambiko nzoyo yi lweti mona twabantika yo mutunga mukiale 12 Oktobre iluti di mudiambu dia tambula zinzenza zeto za zinene kuna sentu kina silwa vutuka lwatuvutukila kiele kasilwa kadile ka bonso lwena bu mulumbo yekiko bonso lutulwaki di munsuka mumunkamba tuloleke se muzinzo za kondwa konso kima kia mona nkhutu dina mfweti vanga ko vana vao yakele bonso muntu bakange di mumona vuma mingi matukondolo nthomene dio lombe la nlemvo kadibeto twafidisa ntete tunga tempelo didi twamanisa dio mpitu mutambula bizitu bya nkaka bya bisalu kinu mana twayidika bifulu bya mbote yelungisa bya bio mphasi twatomatambula mpangi zetu nsidi vuvuvu yi inkumbwa nsuka ko mukwizi kutu diata ntoto wankaba ntomene dio zayavo si ya lutambula kwa yaka kuna sentu vota tanzambi zolele tuzeye vo tunlendi yasikila no twatela kwa zimpangi zetu vo difwene twakisadisa beto ye beto tufite kudifila sanga muna bisambu mphasi twakala lukufi mfumu wetu Yesu Kristo vounweki dilunga ne mukala lukufi ye yandi bonso yavuvela dio kwa minkwigise mieto bana kumbokelanga chef spirituel nga tu son eminence ntambudidi kwame jambote kwa ni mkumbokela chef spirituel kieleka nsoninge fwa kansi nzele yekiese muntima bukina votata nzambi utuvene nzila mumonana yezana yebeno dimosilu songele edi vo tutadidi
tuka Kinshasa yeloaka kunkamba zi kilometre 225 kwani kansi nziaitika bomba yangu ya tini kianzila ntoto yena kilometre 72 kilometre yo yena ya mbiki kilo yena itu mwese mpasi zozo ilu mwese mpasi zozo tusi ivuvu kuna sentu sitona bantima membote banti batumbila yo etula yompe madamu unantango yina kileka si batufutukila munaluvuva mulufweni tango sankaka mumsongia sivu kwenda ngampe yevutuka lenda mpe kwiza kunkamba mumemene yevutuka mpe kukinsasa mkokila kansi butu sidi kadi lendi salenda kanako kadi nzila yena yambi imoneke ne bonso yanda lemvo diaka ilu lombele mukuma kya mpasi ilu mwesese ibonso mpe ululeke fulu bya mpasi pangizame mumfumu Yesu ilu tonele kikilu kadi ilu tambudidi kwiza kututala ye kutusolola ilu tondele ben na nkumbwa se mwana mwanda vele Nengo to sola ki program la komate nengo to sola ki sabata tamu ngomba abandalaki maloba na ye na kotalisa biso liloba munene otata mokonzi mboka ayesila kotikela biso elobi ye atikeli biso devoir nkamba ville sainte na statut spécial na yango papa eza nango ka sorte ya témoignage na 1960 nango nzota papa Simon Kimbangu ekoti awa nazalaki na privilège nazalaki mwana muke tatu aboti ngai amemaki ngai awa tukutaki nzoto papa Simon Kimbangu nano ekoti na mozole te mboka kaka zamba na zamba bandako soki misato kaka boye batongaki mbango mpango mpo bandako ezalaka te mundela bukaka nyonso tukoti awa kolala na basi ya nzete botie kaka kapo telema bato baleki mingi alors kuna nango mingi tuzala komona souvenir na ngai eza boye eza kotinda bato mosusu bamati kuna nango mingi nsuka bayamba bango kuna balesa bango kuna balalisa bango po bazalaki mwa bambuta biso nyonso totikalaki bandimi kaka wana mongo kaka nkamba awa kuna na se kaya banzete eloko ezalaki awa kimia okoyoka makelele te okoyoka kaka bandeke kaka bazoloba ngano mutu fo pusa na pembe na litoyo loba na se fo sala esina loboko bizaleli nyonso wana papa ebungi lelo eza suje nkamba yele selemi ya sika eyebanaka deja banda ntango wana po ntango tozawuta na matadi na mituka ya nzembo mutu ya mabingi Yerusalemi imbanza yampa Yerusalemi mbanza yampa Nouvelle Jérusalem ndenge lobamaki kuna na Apocalypse 3 12-14 pa ya Jean kuna na isanga Patmos ndenge amonaki Yerusalemi ekitaki na se bakoko na biso bazwaki tsa nzembo wana Yerusalemi mbanza yamba Nouvelle Jérusalem toyebaki yango lija lelo mokonzi mboka asakoli mokili ekokanisa te ezali kambo sika nzoka nde esi emonanaka uta na ile ya Patmos emonanaki deja na bakoko na biso tango na kimaza kuna tempele ezali kokita ezali mboka elaka me tango ekomi mboka elaka papa ekosenga sikoyo ekota na baregle na yango oyo ya ibandeli natikala komona mutu asoana wana nkamba te na tango wana tsoki bana mike natikala komona teke mutu asala makelele natikala yoka likamo mabete boyambi ya ndenge wana tumatina ngombe kintsuka tango wana nakoyeba te soki ezaki bandako banani bapesa biso maniok
na basafu bato ya mboka bako se mobiliser mpona koyamba nkango nyonso wana solidarité mpo bayebaki ete si twatambula makanda manza oyisusa kutu onzaka esaka tovilaka nako bayebaki yango emonanaki deja awa na ngoma kintsuka bafungolaki maboko koyamba bikolo na bikolo bauta na Angola bauta na Congo Brazzaville bauta na Congo Central bipai na bipai bazali koyamba ma awa na yelo selemi asika bayebalizaka awa mboka oyo ekosangisa mabota na mabota siko devoir wana papa lero oyo yango nde tokomi kobosana biso siko ba Congo ba Swahili ba Luba batu na bute ipai na pai tokomi lokola batu sikoyo yango ya zunga oyo biso banso sikoyo eloko tozosala na comportement na biso tokomi kokangela nzela na ba oba kuta musika buyambiza sute wana lelo ndoko liana ndako muninga komi kobanga suba kochelanga poison te mena tango wana makambo wana pesate bazo yamba kinzongitila mukumba nzamba pesa kibango me biso nyonso lelo izali lisusu te wana soki vile simple bapaya bakuta mokila mokila biso de sikoyo tokoyamba susu bakongo te tokoyamba susu baluba te biso toyebi lingomba toza na kati awa tokoyamba sikoyo chinois tokoyamba indien tokoyamba allemand ndenge tata na biso vandi wana tokoyamba américain sikoyo avec quel comportement yango na papa ndenge nakuna na kata tempo la lobby ndako oyo bochango na kati na motema na bino biloko mingi ezangi boko critiquer esali epasi po ndenge alingelaki ayamba papa yana biloko mingi ezangaki c'est bien beau na mitema na biloko ezangi kuna kati eske e préoccupera biso c'est ça la vraie question kanda ezana kati na mitema na biso soit ezali koyina ezali bamonga ezali kofunda ezali kofinga ezali koyiba ezali bloc wana na yelo ya sika nde ekoki ata moke kozala te pai pasi na biso ezali papa yelo selemi témoignage musu papa na 1995 papa Mfwambanza atindili biso fe papa asumbe na poto aya kobieka biso bambuta papa Mfwambanza atindi ye na valise mobimba ya babiblia ba Nouveau Testament ya Kikongo abandelaki na France ake Belgique et puis ake na Grande-Bretagne à Londres tango asilisi epa na biso ba Bible atikanaki nango telemezaki kilo akomi na aéroport ya Heathrow na Londres baleki douane siko telema voiture valise za kilo za kokoka ngo kokoka bazalaki na feu papa book ya Congo Brazzaville ngo mibale tango babimi na douane bamoni ndenga za kotambola ngo soupçonné que no biloko mutu wana biloko wana normal te biloko nazo memba balandi la police landi landi balu monsieur wana ezo sala yo c'est pas même fond total fond litali amoni ba ngo papi ni ko tinangwa d'abord yo sana za pasteur passer la wapi passer l'église Kimbangiste église Kimbangiste oh oui na uti na nkamba uti na nkamba na ba Bible na tindio batindi nga na mokonzi na ngai po te ko telemisa ba muta wana poto malaba ba ki boy mais biso nde foto ya kuna na nkamba biso nde foto ya kuna na nkamba et puis yozo memela biso ba Bible awa Bible biso to yebango malamu memela biso le kimbangisme yela biso le kimbangisme et puis biso nde foto ya kuna na nkamba bozela nde biso kuna mundele ayebike ibongi aya na nkamba ayebi yango malamu siko atalaka biso tokoyamba bango dans quelles conditions papa diange na nyongi mingi ndenga yambi papa ya nena se ampasi lelo tozali komona yango le 6 avril 2021 tango ba inauguré ce musée président zalaki awa débordé mais zalaki awa bakonzi mingi balalaki na ba voiture makambo wana ebongi ezonga lisusu te yango wana nzambe na biso ozali kolela mingi ozali koteya ke botonga yelo selemi
tala sikoyo niveau de komi et komi sikoyo morceau dur pour nabiso ah ville sainte statut spécial mais makamo nyon sezo memela biso toye ba poana ngote yangwana appel oyo sali na biso bakimbangi c'est que totonga yelo selemi yango et monani na miso mokilike ça devient grave bikateli bato besoin comprendre te tina nini ozo accélérer rythme pote mboka oyo tongama nzanza longa lobi ko misala mususu pona ni faut lali sabapaya ville sainte za musika tango bako délimiter ngo e kende kusuka suki na tombe soki na mpio kwa suki wapi ba mesure nango ndenge za la définitif totonga bisika nyonso wana papa ezali munene voilà nzambe na ngai moi commentaire de ma part na ko sala avant pesa baninga maloba na silisi na nga boye na komba tata mwana tata Molimo Santu Papa de Gaulle. Kolo. Merci Kolo, merci Tata Molimo Santu na kopesa biso maloba na lolenge bo pesa ki biso programme toko banda na kotanga na mokanda ya Esaïe chapitre 62 verset